bonne nuit et bonsoir chers internautes, vous tous toujours qui ont l'habitude de nous suivre sur www.congo-suisse-tv.com. Donc, la vie est belle, babande ko luka choucha la minute oyo na lobi bo zapete toujours na w donc www.congo-suisse-tv.com. Vous allez me voir choucha lumière d'Angola, hein? On me ça toujours le lot na lobi na yé ya mobimba parce que je suis ici avec mon boss vraiment Andimi Kolongwa Rusika aye vraiment awa na niveau ya Luanda na Angola précisément na Luanda parce que musala na biso et ça la maramingi na Luanda lumière d'Angola à travers la prise Luanda na zana Angola mais plus maramnanga et ça toujours na Luanda et on a bi le na koyamba boss nanga pour na bi ke belle parce que souci boss nanga ba na Suisse hein babi Suisse et kiti na Luanda dans Suisse la minute oyo ils ont frappé, ils ont kanga donc ils ont mis un niveau moko impossible na Congo Suisse. Je suis avec mon boss Bokoye ba oyo aza propriétaire ya suite pe eza yango moko te akangi masolo ya kosala deux suites à la fois parce que ezo lekela batu toza vraiment la boss nanga o auti Suisse azara vraiment la Suisse na Syrie mais na ko bossa na te ko saluer ma maman Francisca Bossana ya aza na niveau ya Berne ba maman na ngai Béatrice ya aza na niveau ya Lausanne vraiment toza vraiment na boss nanga oyo toko benga na kombo ya Maître John, hein? Maître John Switzerland, bamsusu babengaka e prêtre, bamsusu bakobenge boss. Donc ngai moi na kobenge toujours boss ko tikana poussa na pembeni au sud de la République. Merci mon réalisateur, Zoarna vraiment pembeni. Hein? Manassé Bokonga mon fils. Hein? Bonsoir et bonne nuit. Bonne nuit, bonsoir. Denis va santé, Denis Otamboli. Santé très bien. Donc pour la grâce de Dieu, Nzamba Songi, n'a commis bien, Boyaminga bien, merci, ma vraie chérie. Malheureusement, biso otaki biso vraiment à l'écart, biso toyeba quitté parce que toyeba qui arrivons na autre rejoindre vraiment pendant l'aéroport. Malheureusement, tozu en côté et ça la peba na ya monde ati pasté kin. Donc, toza na Luanda. Afrique, partout dans le monde. Et ça la bien passé parce que boss n'a rien yo. Oh mon a lumière d'Angola. Oh ni bon ni boss il y a lumière d'Angola. On a pemben ya boss n'a rien à faciliter tout le monde na site mususu ba beka pena ba zapena ba boss na ba on menga choucha na zu pena grâce wana et peu ça souhaiter. Ta pemben na boss n'a Maître John. Nous salande ni na niveau ya Suisse. Très bien. Vous allez les gars bien. Très bien. Donc, ma soleuse a bien carré. N'Angola awa et le reni vraiment au étindu au ba séjour au ta la famille parce que aux amours na poto en même temps ça peut moi na yakin au ça peut moi na ya Luanda précisément aux ana ba famille partout na Luanda a oyo ko sala ni parce que la kin so utaki to mona que planta qui déjà ba makamna yo na Angola vraiment yé ko ta la famille to oye pena ba cop non et ça privé. Merci pour la question, Choucha, vraie chérie, Nagata Luanda. Vraiment, tout le monde a mingi. Oibika nengezala soko monter loko, faut lukasiko batmoa bien, opena ba travail kitoko. Donc, il y a un terrain, naebaka déjà na sali site na kin. On a précisé que pena donc fona ke Luanda pour na zoape bato pour ba me ça l'impact pour na montant partout. Donc ndenge na ye awa na sali yango awa epé et fait tambola. Hein, faut comme appelle na Congo Brazzaville. Donc ce qui peut nzamba lingi donc il faut na comme ça même en Afrique du Sud. Donc ils ont des boulots donc na zo ngo compagnie benza sérieusement. Merci. Au tchano vraiment ba moyen danger. Est-ce qu'elle retourne en mode d'après toi et que peut ça moi résultat bien? Bon, et là on y a so, babanda fondation et banda na 7. Ils ont matamalembe. Bon, ndenga na yebili parce que na tcheba moyen na manger. Hein? Donc na tchembo na manger, na monter tous les deux sites. Donc na yebike
na moke moke oyo nzambe azosunga biso ekomata kaka ekoma mpe tamusu grand site mona mpe tokocreye mpe ekoma mpe télé en réalité quoi ekoma mpe télé réalité mais souci na nga kaka donc emata ekende liboso etambola mpe kaka mokili mobimba comme mpe ndenge ezalaka parce que soki osala eloko naosala eloko yango mpona nga moko kaka te naosala yango mpona tout le monde mpo batelespectateur basabone baya ebele bakozala desite mpona www.congoswisstv.com donc bakozala desite mingi mpenza tomonaka mingi papa John basalaka basite moko ameki nano abilatala nano ndenge nini mpepa yango ezokende mais yo mbala moko de site ozali na kanda to ye na monde yango mpo prouve bato. Merci pour la question. Bon, momoni musala tu balobaka omoni soki soso amoni mbuma donc amekaka mbuma wana soki ameki mbuma ngo tamuso omoni alingi amela yango akoki te aosala nini akosanza yango voilà siko ngai navandaki pene eza inspiration ya nzambe parce que ngai nasalaka lia bafere nanga mosusu bato bayebi nga bayebi penake no maître John atambolaka na mituka na ye atekaka bacarne na bangola atekaka bacarne na babraza donc nzambe kaka mpe inspire nga bino eza kaka fo kopanzaka masolo quoi eza mpe nde toomona neti balibanais bazosala bamagasin partout par là donc nga mpe kaka inspiration ndenge eyaki na abi bon tika nameka nanu mais nde namekaki na abi mpo na nga mpe na baposibilité yango ta mosu na mwa parti moko bevandaki orevandaka wana naliaka nafutaka baassurance bakar nabetaka boro yango kaka ezalaka de nazwi ka mwa bato kuna nazwi mwa bato kuna mpe nazwi napanzi kaka basite yango donc eza mpena mpona kivantare te ocomprendre donc nasali yango mpena na esprit ya bien mpo eza mpona monde entier eza mpona nga te parce que un jour ekoproduire na mokili oyo mpo nga mpe ta mosu na kozala te baoyo bakotikala bakokontinue kaka na masolo apart kozala na Congo Suisse site ana mosusu okopesa batelespectateur bayi bakombo ya site mosusu. En tout cas merci pour na téléspectateur donc nasali deux sites na sens que nasali moko na ye na vérité. Pourquoi vérité wana parce que le kuta pezo le trop concerné ba média le kuta le trop donc nasali premier site ezali www.veritéuniverselletv.com donc wana pene ye na vérité alors na ye ko penser esprit moko nzamba inspiré nga abibeta pe eloko yango parce que tout le monde ba Congo France ba Congo France ya libonga pe Nathalie na Suisse pour na créer pe eloko moko boye inspiration ye na beti pe www.congoswisstv.com donc eza na 3 couleurs donc na couleur ya Suisse na ndambo ya Congo na pe couleur ya Angola na annexe na kata ba site wana donc pour epesa impact moko bien quoi pour na téléspectateur au bozolandanga donc na sali yango na esprit bien na kokera na mutu te po nga mone na zabo na lingana nga pena média te donc média eza mbala liboso parce que eza na bato mingi basala masolo na bango balingana pena koleka na média te mais na ke obligé parce que nde na ye na Angola nde na monter babiloko na nga na juju bato na ngai po basala boulot donc esengi pena ke non il faut na monter eloko wana po esala masolo bien merci. Pas maté parce que mingi basolo babalobi maître John asatoye belaki na musala mususu on dit ba musala oyo bando sala ezo simba disusu te to na niveau poto kuna otali ke carrière ndenge ezokendele na age na makambo na ozomona kokoka lisusu te yango kimeli mbangu na makambo basite oyo ozalaki nango te po bayebi yo na makambo bilamba bayebeli yo na makambo oteka baka mbala moko tokomi komonaka maître John akomi na niveau ya kokota makambo internet oyo oyebaki yango te évolution to idée wana euti na yo moko teza na mutu mutapu yo to moni ozokoka lisusu to bitika ngala kima kala na musala. Merci Choucha pour la question na yo en tout cas na mbio na bosembo en tout cas ezate ko tamusu na okoka su kote musute ninte mais na minicho o bayebinga bayebi que maître atambla ne pe na mituka na bien donc na belela na ngate ko no na senga na sala boy tout mais côté mususu masolo ezopesa pesa nango neka ezala ke ba boss ebele baza botam su yo teka makala mais côté musupe voilà oza limité na makala mais côté musu faut créer pe loko mo boutique mo boye ozoteka pe ba
ndenge ezalaka ke ba oil ba sucre ba nini côté mosusu makala etekama. Donc mpo na nga na ndenge pena na mutu na nga ndenge ezosalela namoni ke na créer pena mponga na o créer pena banzela ba braza po banzela to ekangama bakar banini mais nga pena na créer na nga porte nzela braza na kina na mituka na nga na teki pena ke na omona pena ke no masolo yo pesa nango. Alors pour na remonter masolo na nga ndenge ezalaka ke po mutu akoma millionnaire okokangama na site moko te otekaka bakar banini mais na créer pe na tala masolo ngo ekendaka ndenge nini pona na senga ata mosusu baide pa bato mais bato mosusu babi mais ndeni yo monte mamoko de site mais omoni ka nde nalobaki ti mutu oyo azomeka soko olingi donc soko omoni mwana moke alingi nzela botika akende po soki amoni mabe akozonga nsima donc eza ndeti nga donc ndenge nakoki nanga nde nameki esimbi nango mpo na nga mpena nde naza boye nayebi ke de site esimbi parce que natie mpena makambo na nga nge na paye materiel nanga na ye na nga ngola parce que ba rythme wana ya koloue mpo namoni basite mingi bazaka toujours na koloue comprendre mais nga na pensé nango paye oui mais naza na kokera na mutu te mpo babosi baza ebele en tout cas je vous salue partout. Merci boss. Voilà. Babi exemple voilà. À suivre yango ya maître John à toi boss Rachidi Moukeba babi boss ya mwana moke pe ya boga Rachidi Moukeba maître John siko na ndenge ba site bato siko baza belé la site ndenge au fond ba site na ebele ba employeur oyo engagé pour nous futa ba ndenge. Merci pour la question. Au moni ndenge za wana na créer na ba site yango na force yanga moko ponga na yebi na ngate makambo etalio YouTube fa futa nga fona futa ba travers nanga. Donc, ce qui n'a joué na Congo Suisse n'a joué tam sur 4 personnes. Na vérité universelle n'a joué tam sur 4 personnes. Donc, nga moko siko na yebi poche nanga na yebi déjà que non boulezo salama. Vous comprenez? Ndeto ke na misala na bapoto na ke kuna na ke na meki na sali contrat. So na monike côté kuna ba futanga bien na tikali. Nte na bendani. Donc ndenge pe bino bozana ba employé nanga. Donc tango boye bozala décider na olo bango air news na o répéter. Donc vous allez décider na cadre que en tout cas ndenge toyokani tokosala ba contrat pona kini na saliango na traité mikanda ba kozo ba carte de presse et puis ba olata ba gilet de presse. Alors na ofut avocat pona contretemps ndenge zala bosala boulot caméra tam sumbila ko compliqué avocat zali pona éviter na opesa pe idéologie on a pas massa musupe o bazana mikanda te basala ngope. Donc pour nous encourager bango basala ngo poto zwango boulot pena sérieux bo a pena ngola nde na yeboye to bandi boulot dona suka nde na zabu na zaki na janvier awa na janvier ta on a yaki na sala ki plan na monique non c'est bon na zongi na sala ka 12 jours na zongi poto na bongami na betelo kwango tant on a yes na siko na yepena en disposition pour na monter ma solo dona lega ki na ba chaîne mususu donc malheureusement choucha ozala ki te jour na lega na ba chaîne mais lelo ezatana yo pe ozwinga pona Congo Swiss TV donc voilà pour se retrouver pour la décider mais kaka nde bino nde bobongisa nde boulot voilà et là on est là. Merci beaucoup maître John donc on vraiment tant mingité parce que ko utano izo senga il faut paiement avion ndenge kama mongo ezalaka donc il faut latika boss na azwa mata ya ko paiement amona pena mpepangola ndenge ezalaka vraiment. Merci à toi Gauss Kebe mon boss na niveau Lukapa, merci aussi à boss Ventrier et également aussi à mon papa Jean nommé na niveau à Paris balobi Congo Suisse et ko kanga malgré niveau à Paris boza Jenny Maeta Congo Suisse et donc nabi que beaucoup les un changement de fréquence et un changement de fréquence c'est toujours la nande place mon salaire des alliés toujours la nande place makambo ezali balobi mon boss maître John Nde Makambo maître John Nde Makambo ayena makambo ayena mpepena ya sika bon comprendre toujours maître John ba difficulté ni vraiment ozokuta na on musala de bandi. Merci vraiment pour la question. Bon nga depuis na bandi boulot yo na monique na kini ba bosser bon. En tout cas, la difficulté maintenant, quand on est dans le bac, au début, ils ont facilité. Parce que, voilà, difficulté aux angatés, mais quand on est allé donc au début, on a loué la caméra, surtout au niveau Congo. Mais, bien, vous avez chance que na Kiti, na Angola,
na ye na ba caméra nanga donc o matériel nanga na sombi mais donc pour la difficulté penza pour na zotinda mbongo nanga Ernest ba olu ba caméra ba osala boulot donc voilà difficulté ka yango na rolo ba donc mais l'avantage ni peut-être nous bandit déjà mon avantage comme sentir moi musala nezo kende avantage ni ba pour avantage monsieur zaka musu ba moni ba pele comme ko ya déjà belé on comprend déjà musala les salema déjà yo déjà auto sentir déjà on peut pas zo ande. Merci pour la question. Bon, mon papa on est quand je y nazo ba appel mususu inconnu nazo ya ba appel pe nazo ba message ndenge zali ga ke site sori fonga misika bato pe bazo benga ke na travailler na yo total ndeni masolo ezali mais côté mususu bon nazo tinda ta musumo kende na vérité universelle pour osala test bon ba mususu ba olo bananga non ngade na bosaka déjà ndeni ke sala test mais biso na poto même ozana CV na yo soko luki boulot ba soka ke non faut le kana test tam sur 3 jours bazuyo OK basali le contrat ba payer au monde na salaire après on rebeta 3 mois na ba otala comportement na yo na qualité musala nozo sala alors soki boss vena sepel na yo na 3 mois na mamo ba yebiso no otikali pena libela siko ngape nazo landaka ka ndenge mundele ndenge sala mais côté biso africain bon soko lobi na mutu bongo menga tesa nini ngana osala soki ngana beta da bulwango mais eza pona bongo te ba erreur za la rapeti vous comprenez ponga na osala site na dona sala eloko ngo eza pona bino na biso bino na nga po siko to se retrouver autant musu ba on se retrouver te et pas na nga tam susu o se retrouver parce que faut banda na se o matalikolo tam so ba no tambola makolo na Congo Suisse au monde on se retrouver au monde comme na voiture c'est comme ça donc on a pu aux lokumu pona nga lokumu pona yo pour lobby lobo olbake grâce à boss nanga maître John donc les lopena na se retrouver voilà donc il goes à la bongo quoi. Voilà. Merci beaucoup mon boss. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission parce que là-bas qui n'a causé un mot clé naba onyo so balingaka maître John un mot clé naba onyo so ba moni site ya sika ba site mibale oyo bimisi pe ofungoli okokolo bana ba fani na ba o ba ko yana o déjà si ba bandi ko s'abonner déjà na ba site na yo okolo bani na ba. Merci pour la question. En tout cas, merci pour la bonne apportée au monde entier, États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Hollande, Portugal, partout vous allez Paris, vous abonnez, vous allez décider. Nga simple serviteur nabino na saliba site wana pona mukile mobimba. Vous sepela, vous abonnez pour na sala on ninga mabete mais na ninga vrai esprit bien. Donc na sengi kaka o ba ozana ba commentateur ya bien bokomi o peut ba critiquer c'est toujours comme ça donc musala soke salami ba critique pe sala nango c'est normal il faut critiquer ba suggestion yango et ça la ramutu so ba critique à côté c'est qu'on travaille bien alors place nous sur critique ça c'est que bazo tcho déjà ka pour mettre John Yambi que ba critiquer au capoto ba otala ke ba lobi mettre John as pasteur mettre John Mutobakas ancien boxeur, ancien karatéka, ceux qui ancien judoka, tout. Mais à côté de mon makambango, il y a site, na pasteur, na nini, balobi, soso atambolaka, hein, soso sa makomi, balala ndanzela moko. Mais yo bansele belé, est-ce que kokango? En même temps, on s'en ensemble, soso konta makambango, pour d'abi ke makotonga. Merci, mais on a implanté déjà le route. Pourtant on a implanté des anasuba travailleurs bazo sala mais nga siko naza kunate tant bino ba obeta boulot nga pe na côté musuti na o contrôler pe tam suma ka mususu bureau des en Suisse tant bo obeta boulot nga pe na bureau na Suisse na implanté un jour pe bo mona ka ke masolo ne oleka sans problème. Mais le mito pe na to zio pe na po oyende boya metro van so to retourna pe na manza me pe na wana na Bible ya shusha pe na kitambana na moto. Donc, on a tant que pasteur, la mise en tant que boss, parce que on a tant que mon sang parce que mon boss, c'est mon sang mais vraiment, merci mon boss, mambo te kana ba onyo so balinga kayo, moto kompe na suka. Merci. Na pesina no monde entier. Na ba oyo balinga nga, na ba oyo balinga nga te nzamba pambola bino.
nayebi ke bokozala décité site wana eye na masolo bien bosabone bokocomprendre siko vérité na basite yango mais napesi bapire nga bambota trop omoni oyo abongisa nga cheve oyo soki olingi pene na Suisse suki pene vanda badekoro pene bien nde na kiti wana bazongisi nga pene mobimba lofo koma na Salo Flori na Zurich petia po Salo Flori na Zurich deux fois te 25 ans d'expérience donc petit na nga po na feli do longo wana okoti pene na soko lingo lia biloko frais o ezeuta Afrique ba pondu ba malangwa ba biloko belé donc ok pene na boutique Mando na kati ya Switzerland mais na Orlikon donc wana nde okolia pene biloko frais do wana pene na boaki donc Orlikon voilà donc wana pena bokita pena na terrain bokolia pena biloko frais soko landi siko neti les grands maîtres Ege, les grands baoba maîtres Ege, vous comprenez donc ba wana pena vous comprenez donc na pesi bisusu donc si ya mwana muzombo bambota trop oyebi kakati yo tozala hazala no air moko voilà donc na pesi kaka pe Mozino Richard Mozino des fois te na kata bamboka wana bambota trop sous les bwangala na ba petino na France na bwaki bino vous comprenez ba oyo ba yoki kombo na bango te tamsu na bosani po baza ebele telema ebele en tout cas na kotanga pena sute boyebi kaka pa bozali do bambota trop kaka na pesi ka Suisse nyonso bana Suisse bino tout na kitika balosako talaka mutu na bino na kata bangola na janvier nazalaki awa na akotidie terrain mais cette fois-ci na zongi na ye pour na séjour au sala masolo mais na kutana ba vrai chéri ye azali awa boshusha pena ebi buloa do nenga za bobengaka mabanga bwaka bino pe bobulaka pe pona ba serviteur na bino o basimbaka micro et vous allez bien voilà donc wana penande na suki wana. Merci beaucoup mon boss, Maître John. Azala qui vraiment la plateau binomo blokine de poser to solo linaye. Ma solo no so o ba téléspectateur nanga bozaki na ona posa boba ki to tourner bo loba bo na lobby yango bo super ba bien na bino. Merci vraiment à toi aussi mon réalisateur aussi de la République et à Jupika de Maraba. Merci aussi à mon fils Manassé Bokong, à mon fils à moi, le fils à papa et le fils à maman, Choucha. Merci aussi à toute ma famille, Igesingi, Medosingi, Francisca Laboté, Ricardo Macani, et après il y a notre cadette. Merci aussi à mon Dieu. Oh, à sali que choucha, à Jean-Marc souffle de vie, peu espérance et belé, sagesse et mataka, le col à ma fouta, et pas y mon sang de qui ta Saint-Esprit, c'est grâce à toi, mon Dieu. Merci, Nanya, sur ça, la ponanga, merci, Nanya, sur ça, pour la bosse, Nanga, Nanga, tamboli, pas comme ma idée, nae, ba posa, nae, à kokisi, yango, mettre comme en tête, au coco, vraiment jusqu'au bout, n'engue kamakabango, et zalo, pour ça, ni boss. Trois personnes. Nabouagi Charles Excellent, le seigneur de Lyon. Vous comprenez? Pas aux alliés naïbs, aux Zana Luanda. Nabosanité Cyril, le grand caméraman, full option. Donc il y a des fois. Nabosanité Achille Mungwa. Il y a côté technique, côté caméra, tout ça. Bambote na bino ngwana. Nabosanité petit nanga Oxy, chef état-major. Yondo Simbi Masolo côté filmage yangola. Ba image kitoko po bat ba sepela mbota trop na pesio. Ok, merci à ma téléspectateur Nabsonio Sobalangara émission Nabino qu'on se le dise, je suis là tolobela na minute oyo nde toza awa tozo kende vraiment et pas ya oyazali leader na bino bolingaka mingi Josi Diena aza na niveau ya Luanda akobeta lelo na mama Monique kolongwa na biso biso directement na boss nanga tozo ke vraiment concert en direct na Monique bokomona ba image bokomona ndenge nini musala Josi Diena aye kosala na mboka bapaya toyambi toujours maboko kofungama toujours kaka na W.3.W Congo Suisse
Tout ça toujours à la page Congo Suisse et Mabé Bolanda Bisso. On se retrouve. Bye bye. Merci. Hein? On continue toujours notre mission. Maintenant, nous sommes arrivés ici en face de Maman Monique sur Marthe. Quand on est Moussala Salema, un concert, il y a Joss Diena, et ça vraiment le samedi. Mais il y a découvrir, tu relaxes Bino que Angola, et ça na maboko toujours, il y a biso na 3.w Congo Suisse TV.com avec Yemoko Lumière d'Angola. Tu as partué, tu as tombola, le la micho, tu as awa. En face à Maman Monique, maman sociale. Oh, bah, Dieu, Maman Monique, dans Luanda, Soko Yangola, yo mission, au bêti, pas Maman Monique, t'es que baye biote. Naza vraiment face à Maman Monique, et pas Yemoko, Boss Ismaël. Boss Ismaël, aïe, biso, Kaye, Namakamune, aïe, Nampepene, Yasika, toujours Kande Bayobi, Batu Bazoya, Boss Bazoya, Boss Mingi Bazoya, Namakamuna Bango, Boss Ismaël, aïe, biso, oh, Babengi, Pharmacia, ONG Ada. ONG ADA, aussi de la République, mon réalisateur, vraiment, il y a balançant, vraiment, ça là, vraiment, interview, pour le monde, des boss en live, boss Ismaël, tous vraiment en live, à Doza, Awana Marthe, en face à Maman Monique, ceux qui ont la poste à Bakis, Bakis, oh, il y a bien, il y a français, il y a portugais, mingi, peut-être, ma chalinate, Doza. Bonsoir, boss. Oui, bonsoir. En même temps, tout ça, la carte à loin de te baigner, toujours bonne nuit. Bon, comprendre toujours mon Lili, Abisson, Angola, te barra bonsoir, te barra bonne nuit. Boss Ismaël, na kangyo moi mon qui parce que tu es événement Joss Diena, na bina ben dans la peau, osa toujours en face événement Joss Diena, et Zali, tu le bel moi mon qui est allé pharmacie na yo Ada, organisation, to idée, yako sala, comme moi na mon qui pour na obengo moi na mon qui pour collecter pour battre à la makanti, oh il faut ba vieux quoi, mais comme moi na makanti na yo moi na mon qui ozo idée yako sala, et loko bengi pharmacie pour la santé publique. Ozo qui idée on va plutôt nana pesa qui on. D'abord c'est une question pour nous poser. Âge peut-être, on a la question, âge peut-être physiquement, mais la pensée peut-être, la pensée déjà ma quantité belé, vu que qu'on fait na mikolo, qu'on fait na bateau, bazar plus sage que yo, au solo là, que ça m'a idée, mais tout ça qui m'a initiation, on a parce que les aliments copés, il y a pas participant, il y a ONG, après ça qui idée, on a proposé qui, tant qu'on propose idée, on a toujours qui doit analyser qui en, et on te check en action. Mais ONG, on a la poste ONG et Kende. La pharmacie, tout ça, et qui déjà, mais tu bandit non en formation. Bon, normalement, les première action tout ça, mais tout ça, c'est un projet belé. J'ai une surtout pour ça, j'ai une surtout, à progrès. Au bana ba idée na ba projet, ba ya ba présenter ba projet na bango. Tout ça, projet on a tout analysé, on a la direction générale. La direction générale so ba analyser, ba mon ça va, tout lancer. Mais aux pharmaciens. En même temps, docteur, bon, normalement, il y a une initiation, ni docteur, mais il y a un bateau déjà en emplacement comme docteur, comme nous ça n'a pas simple représentant. Simple représentant quand on a si que sinon on évoluera en même temps le moi ba difficulté monsieur soya pour ba qui c'est quand en Angola au sala ndenge nini ba qui sinon il y a ba portugais ba français ou comment parce que tu as tous les sortes à produits tu as tous les sortes à produits tu as produits français tu as produits indiens tout ça ba produits portugais parce que net na lien au tozali et comme centre-ville, bon, ming ezali sur 60% de produits portugais. Nous sommes dépendants d'un programme de ONG. ONG ne muntu à salaire contrat tindi biso zu recevoir tout pointer. La difficulté de kutana on ça non on salaire boss Ismaël pendant moi teke muke pour na bina rezoe belete parce que oh collègue parce que na émission ekoya bat ba omona ngo comme moi pib mo boy okolo bani ba difficulté ni okutana nango malgré la organiser loko ya boye ba mona mona muke sa pharmacie makasi na niveau loin déjà facilité parce que ba kangela rango to so mona nde ba ta marapo na oteka kisme yo osali ngo ko to sa bar na yo pour ba mela pangola ba banga romela au lobby tenaz a plus pour la santé à bateau na big samedi ma bateau au colo bani na ba difficulté kutana bon ba difficulté ça ka ki to na souci mingi mon génération na biso mingi le to pesi mingi na ba sentiment na ba mamobo ezo pesa soit évolution te na makamo to na poussa ba jeune ba penser malam o ba na ba ida malam ba o kansa malam parce que vu au le to meni nyoso to ça les par rapport à santé
sans santé il y a rien au cause na oyo zali ba to beto bi kete bana ba mbongo mais peut-être mbongo na ba zo ko somba ta santé na bango ti to pensa ki mingi eloko wana yango to zo ki ba initiation na au sala tant to qui peut ba projet wana ba miko batala ki yango to lancer ki on ba donc eza plus important na biso ba jeune to na souci à évolution za ba mbebele to na souci wana to ko évoluer makambo en tout cas marcher bien. On a souvent un problème na bango, bana maladie, OSS, nini, bakis balobi awa, pas docteur Ismaël na toujours na Marthe awa, à face à maman Monique awa. Est-ce que vous pouvez numéro de téléphone na ba téléspectateur, on est sur Rolanda émission na ba o bazan niveau Angola, pour bazala bamsu bazala ba famille awa, bamsu bala famille libanda, bazala ba difficulté à propos ya ba santé na bango pe bakis pour le rejoindre un peu difficile. Vous pouvez numéro de téléphone. En tout cas, numéro de téléphone, botal on kana pas quand a d'abord mon numéro de téléphone izawana. So besoin bien botal bon numéro de téléphone izawana. Donc était ba difficulté en tout cas ba ndeko boya. O bona ba problème na bino, bona ba situation na bino. En tout cas, ils ONG, ils organisation moko ya ko aider kaka pona batu. Boya to ko aider bino que ça soit malade yango ndenge ni do toujours tekana ba prix moko bodo ezala na nti. Bola na lixer na ngote en tout cas toujours ça le loko mo ezali pona ko sunga ba ndeko nyoso baza ba problème baza ba difficulté ba en tout cas ba aider na ngoto sala ngo sala bien. Merci beaucoup, boss Ismaël. Merci aussi à Rachidi Moukeba. Balobi, la santé n'a pas de prix. On est sur la poste de santé et est toujours en forme. À comme la cabosse, à comme la mouké, parce que Azola de la soigne, du début à la fin, Azola Bandeni à Colan de la santé, et en gros, Bengisi, Binonio, Soboya, Awa, pas sentir que émission Oyo et les carapés, Batouba Mounana, et pas boss Ismaël. Merci beaucoup, na boss, na oh, salut vraiment. Merci au Kolo Bani, na ba on est sur la boss Ismaël, ba oh, ba monnaie, ba oh, ba monnaie, ba un message clé au Kolo Bani, parce qu'il est touché. Donc, message clé, c'est solidarité. ONG, c'est la solidarité. Okay. C'est plus important, Wana. Merci beaucoup, merci. On se revoit tout juste après. Donc, on a vraiment Mingi Benin la Katia. Concernant la mission avec Just Dena, on se retrouve tout juste après.
Chania connaît la Zawa. Ça connaît du pays, on a encore été dans la cible, ça fait des Un chouchou. Voilà, le temps qu'on a